Bienvenue chez vous, Raphaël Ngoma, votre présentateur. L'éloge vient vous parler de Makambo Oyetali, guerre yaba génération. Na kati ya guerre yaba génération, tozali na ba problème ebele. Robinho Mundibu awa a tomboki mabepe a lobby vraiment que Fabregas moto eza kosala malamu te. Tant que le monde et la musique à Congo est vraiment malamu te, justement c'est à cause de ceci. Ba guerre fratricide, ba guerre entre bango et ça la kanabongo et futa kanango pe moto malamu te. Bolanda boyo kame yambote bolanda wana boyo kanano conseil pona ko kondisa nzoto. Apaixonada, não te questionava, tudo era fácil, amor. Será que não te importa perder o que não volta? Se fechou a porta, amor.
Oui, de retour dans Katia Studio, Tolobite, ce que Monique et les Boumezo, quand mon ennemi mingi, meka otala, stango mosusu, astuce wana iko sungayo makasi. Kasi inde na utu ko sabino liboso, ba guerre o yezo salama entre ba musiciens, ba mosusu ba bengi bato ba jeune talent, Robinho Mundi Bolobite ye azali 4e après héritier, c'est-à-dire Fali number 1, 2e Ferré, 3e héritier, 4e Robinho Mundibu. Chaque époque, chaque génération, ils ont un leader nango. Tout mon époque, il y a Papa Mbappé à son âme, Kofi Olomide, Jivin Pianawe Ranson, Fali Poupa, Ferregola. Ils ont une époque, où soit bâton, au Bissot Mignon Sotoyebi, ils ont la bonne histoire de musique à Congo. Mais après, la génération Wana, nani bazo marqué tant l'époque de la génération Nabi. Fali Ferré, héritier, Bissot, et Tant aux Agui na Wenge. bref, tant Fali azo régner, on dit azo régner. Pour tout le bac, notre commune époque, Moko Boye, Fali na Ferré, il faut pas régner le sauté. Tant que Fali, Moutou, ba stade des martyrs, ba U Arena, ba Makambo, tout au Mona. Tant que Bissot, ba jeune, nam to leki wanate, tous en a 4 générations Fali na Ferré. Merci. Pourtant, Fali na Ferré, bazo régner, ba Mundibu, bazo régner, Bissot tout peut toujours régner. Donc, Otier héritier, place mon na ba Fali, na ba Ferré. Bissot nyonso na Mundibu, na ba Inons Bi, na ba DJ Bomboshi, ba tout en a génération Fali na Ferré. Wana génération d'ensemble. Tant que nous to leki, tant que vous l'équité, on a des biso ba jeune, bango ba kiti na nous te ba kulu to na ba kitite, te ba ke biso to za na kati na bango. Mais après Maison Mère, Lelo, on a vu ton frère Fabregas. À Lobby. Yo zara soko yi ko mo se rapport. On a vu ton frère Fabregas. Après Maison Mère, Gut Cyprien, la génération Nabino, c'est Fabregas. Comment os analysons? Et wana za liboma. C'est un frère. Azan a raison, le bagala j'ai vite compris que c'est là, pardon. C'est sérieux, hein? Moutou, Azobe Baka Bobino Bozo Seka. C'est là où. Photo Eden de Kouana. En tout cas, photo Zala, moni. Azapena, Azuba Koumingi. Na vie. Mais vous comprenez, Bakouana. Et déranger au moi de cerveau mouké. Azapena o yemo jumo na mona émission le baga abeta lisola ba personne vulnérable. Azapena vulnérable siko photo aider. Faut vraiment to sunga e bandi ko ba congolais. Bo fungula mato iboyoka. Ndeko wana zana ba problème sérieux. Très grave, un problème très grave. Oyo lelo komi kolobse biloba loba bino bozomona mutuka nde bozomona na leki na télévision à lobby il faut bakanga mwana mobali wana tokene na hôpital bakoti na scanner non bino est-ce que vous reconnaître ezana makamusu mutu à lobby ezana makamusu mutu à lobby bozuye na papa yaka na mtozomono na mboko ezana batu musulu kwa batu lokwa baseleo babango wana baza pena bato yake bokangie na nde bayaka na Kongo okangie no yaka nanu munganga tala ye nanu pona ko aider pona juste pona c'est le lobby qui pose la génération Fabregas la génération Fabregas tant on a les cas qui a on a ba émission le bail makambo à Casino de Paris banane ba côté là qui c'est Léo na jomo boso ki camionnette soki camionnette boy hein si poana so tala bato ba côté là qui ta bato ba ko défendre na lobeso 3 personnes encore bayaki na ba télévision analyser bato wana misatu analyser bango comprendre que bato wana misatu il faut ba so bango na côté mo ba kena bango nanu bino tozo comprendre bino te eza aide na osenga na personne na comme na problème bosunganga mais ozo kata iloko ngana osenga aide basunga ndeko mobali
Na lobby tozobeta les passés, tozobeta les passés, tozobeta les présents. Moi ça beta kalisola mobali wa divergent que to beta kalisola mobali wa zana esiko. Moi mobali wana il faut azuba kumingi. Amimba mise na poto ba mise ba kimie. Abimisi album décollé te. Ah na Kinshasa baninga na sa yokana ba bina file ba somba de ba mapangu. Ye banda avant biso zéro le pangu na kin. Osomona ba ibra ba somba mapangu ya zomona batona nyosu. Opo ya banda avant biso ha. Te papa guide suprême. Yo bisa biso guide suprême ya génération na bino nani. Est-ce que expliquer na ba chemin na lobino toza na kati ya génération ya Fali na Ferré. Après Fali et Ferré. Toza na banani. Après Fali et Ferré, tant que Fali na Ferré ils sont encore puissants, forts. Tout ça rappelle héritier parce que il faut tout le monde la quête. Faut ça rappelle héritier tant que héritier Watanabe, Fali Poupa. Ferré go la Jésus de nuance, baza fort. Comment on définir guide? On définir guide. Guide des alliés déjà guide des alliés moto à la Saranzelat. Moto à la Saranzelat. Moto à banda orchestre liboso ya Robino. Nengi na lemba a bala singa nzela lupangu na yo. Moto guide ngai. Frère, nazo bisa yo ke yo peto kotuna ran wana ba lobeso ya ba nani yo ba fait le mais nazo expliquer aux comprendre dans Robino boy. Merci Robino. Merci na respect na yo. Mais sauf que Robino question nanga eza simple. La génération na yo nani aza guide na bino. C'est simple. Pour n'habiter na tiope na génération bana ya ba héritier, na tio na héritier, na tio na Fali. Ozo comprendre nga kate bien ozo poser nga question même fort. Ça va na tigo répondre. Lelo oyo. Po biso ba jeune, to beta stade de martyr. Ngana bandiango. Lelo oyo. Poto yo ka ba I arena. Ba I arena betama. Ba arena betama nani? Lelo to yo ka disque d'or certifié na kombo nani? Voilà. Pour le moment, tant que nous sommes tous moko, ou ya leki, ou wanate, tout ça na kati ya génération wana. Donc guide nabiso, guide suprême nabiso, ezali Fali. Après tu as Fali numéro 2 nabiso na musique à Congo ezali Ferré. Après tu as numéro 2 à ma jeune, la génération numéro 3, les héritiers Watanabe. Après numéro 4 les Robino. Tu bandaki bien na yo. Tu bandi bien. Bozo beta maboko. Na lobi na yo. Tu bandi bien. Na lobi na yo. Toza na kata génération ya Fali, Ferré, héritier Watanabe, Robino Mundibu, Bina Filé, toza biso tout na kata génération wana. Mais Bina Filé kuta mitchaka na génération na yeza pe na bato na wacha. Na génération na bino, nana longaki liboso salaki mouvement. Fallait ça longwaka avant salaka mouvement. T'es na maison mère. Na maison mère. Mais vena biso faire go la longwaka pe avant salaka mouvement. T'es ton boza yo, ba Olivier, ba Fabregas, ba héritier. Nani a longwaka liboso. Ba bindo be pas longwaka liboso ba tout salaka pe mouvement. Merci. Ozomon baze belé so de ba do foué so le na mouvement toze belé na bimiselo ba te belé bazala na wenge musika maison mais ba longwaka ba Billy Ginton ba longwaka après ba kabose bulembi ba aimer la laisse de mingongo tout kita o ba to belé quoi hein ba brigade Sarbati to de belé donc maloba c'est Léo CP na ngote ya nini Génération Fabregas. C'est Léo avant Bandako Loba Makamwa musique à Congo. Désormais, il faut que ça soit Mukanda, il y a CNPP. Désormais, avant de croire dans Makamalo, Makamunyo Sokobimana Munokoya, c'est Léo. Il faut Natindia Kenanu visiter docteur. Vous savez, docteur Soka nous dit que c'est bon. C'est bon. Voilà, tu vas nous croire. C'est Léo Azan.
mutu nyonso aza na droit ya koloba mutu tuna mokili aza na droit ya koloba mais faut yeba ke non est ce que nde eza bo soki toyebi ke mutu oyo nde aza bo aza na problème mental makambo nyonso akoloba tokokroire nango tokondima yango ozomona voilà quoi mutu oyo bino mo boyebi ke aza na problème yo yebi te ke no bandeko wana ebele ozomona baza na baproblème kotala bango kande base comportaka na baémission kotala bango nde bazoloba ozomaka mutu ana problème sérieux Robin Omondibu batindelaki na émission wana ya frère na biso wana epa Papi Mboma nga moto na tali video wana bite mutu ana baproblème sérieux photo ede wallahi na bomona ntango nalobaki makambo aza na bacour papa aza na bachoc auto beta casino esimbi te ayeti na Kinshasa kobeta village Chetemba bato bayete après wana afanda amedite te ye wana sur une émission monene lokola B1 musique ate kuna nde na comprendre ke ngai na kosala sous polémique na yete na komi nde ko na photo to ça des campagnes bato ba aider soki na ndenge ya médecine esimbi te toluka baapôtre baapôtre basambelele mpo ekosungami nana question moko depuis nayeba yo combien fois natuna yango lelo awa vas-y problème nini ozala nango na Fabregas papa nangi bino répondre na sincèrement problème nini ozala na Fabregas banda lelo tina fandi awa na problème ya lisu te banda lelo bon problème nini ezalaki kala problème ezalaki mpona bande komiyeba te ntango naye kocomprendre ke mwana mai aza na problème donc faut baede ye faut basunga ye nde naye kocomprendre Robin Omondibu question nanga eza simple faut faire très attention papa tika no makambo wana tika no na répondre question nanga eza simple problème nini bozala nango na Fabregas ya na biso banda lelo bato baolanda biso naza na problème na ye lisusu ata soko moke te liboso problème nini ezalaki mpona banda omona ke toza bato normal sikoyo naye kokomba toza na bato anormal na bato normal ozomona baloba anormal bato normal na bato anormal ozomona po nga na batelevizio nango ya boye napezaka maka mosusu bo topasaka mpe baperiode motu fo okoza mpe periode moko boye motu ekomosala mokusa ozopase bastress badépression ya la vie baproblème ya la vie esengaka bato bakalme o te président mikolo koleka no tvt po etat na yo ndenge ozaleli oza sous choc sous baémotion po eskalme nanu ozomona mais siko defo na biso bato na biso bazala komona atiki yo batiki yo kaka bongo presse mikolo makambo elali presse bongo bien presse bien ozomona donc eza vérité te eza nde makambo batindi obi eza vérité te oyo alobaki nga nazoyebisa yo désormais bato lokola babango wana avant ngai nazwa en considération makambo nyonso ekobima na monoko na bango to bacomportement na bango docteur soki kaka mokanda docteur ebimike docteur abi c'est bon na bandi kozwa nyonso ekobima na monoko wana comportement to akosala na bandi kozwa en considération mutafanda alobi ye mundibu wana obeta masolo ye mundibu wana fona lelisa ye akolela nga nazoki en considération moi alobi akolelisa nga donc à la guerre comme à la guerre ntango naye kokompa na bie makambo nyonso ebimaka na monoko ya moto aza disjoncté eza ya koconsidere te on dirait bazwa eloko moko boesokaka oti lelo papa on dirait bazwa eloko moko boti lelo esokaka yo eloko moko boye on dirait bazwa oyo esokaka yo sikoyo omoni soki ozwi nga eloko moko boye soki ozwi nga motu musicien to nini epa bato wana désormais naoconsidere donc ozwi kaka motu azalaki normal po comme c'est anormal donc bino tune bofandi awa
C'est quand on longo que kuna kana okese wana. Donc na comme na petit minu na kanda faut présenter kanda faut pour la ligne yozo ko rozwa kuna te yoka fo bazo. Tele na usoko tu kuna jamais. Kamoni kuna. Yozo ko rozwa. Na lobe on la caméra. Ino boza kuna, boza la kaka kuna. Kuna des jokers. Kasi tena des jokers. Shomi. Yamona lobi no bo. Keno tala bango lelo. Bato baza ke bazo bango bakoma kuna keta la bango lelo. Shomi on ke États-Unis. Kende ko tala bango lelo. Tala lelo. Na lo ba lelo, na lo ba lobita. Mais toi lelo. Nga na lo ba no. C'est bon. On dit on mutu so ata liboma, on mutu so ata fu. Ya on vient so ata ko ba mutu liboma, kende kolia na fu, na fulu. Vous comprenez? Tangu yo sa makamoko boye, po mutu ngambe mbinga lokola ngabo mutu ana force mutu aboye. Yo beta lisolo ke yo okolelisa ngo kwesanga. So wana point mental. O yebana na ndenge nini? Eko uta wapi po okobanga ko longola nzembo lokwa miso za na cerveau bat ata le ko longola na YouTube mais na cerveau bat ko longola ngote o ko longola chana no bona cerveau bat jamais donc ça veut dire que ça na fani na analyser ba effort on sunga sita sens comme tout moko boy un individu afande alo abeta du solo ke ye akolelisanga na fani na analyser on comprendre ti makamyo so bimaka na monoko liboma. Donc, ils ont besoin de considération. Robino, baguerre musique, on est comme bang sanga. Je me suis dit, on a bien beaucoup ni bon, mais monsieur ça. Si quoi ça qu'on a kobanda mbangu, so moni bon basara. So ko moni liboma basara ni. To komi bongo na suka émission na biso to pesi mbote na banduku na ngai lukula John Kalubi Butumbi Mwambi Butumbi Roger Kabangu bambota na bino nyonso. Bye. Bobo sanate ko s'abonner na Rango TV po ete bopesa biso makasi ya kosala ba émission kitoko koleka ndenge oyo tosalaki lelo tolobi.